Esengo ekoya mawape koya bazangi kondima bakozala na pasi bayenge beni bakoyamba ye nani mokonzi ye Yesu mokonzi apesa biso fayulwe Yesu na Kongo nani mokonzi ye Yesu mokonzi apesa biso fayulwe Bakongole nani mokonzi ye Yesu mokonzi apesa biso fayulwe bisika bozali nani mokonzi ye Yesu mokonzi apesa biso fayulwe Yesu zinani mokonzi ye Yesu mokonzi apesa biso fayulwe Yesu na Kongo biso tolobi ye Yesu mokonzi pesa biso fayulwe Yesu lelo nani mokonzi ye Yesu mokonzi apesa biso fayulwe Yesu mokonzi Bote bonjour na bino bonso bipa ibiso ezwa mibino bakongomani oyo ezali bongo émission na bino ezwi émission totia yango na kati ya chaîne ya Libération Océan du Congo ebale boya mbindo awa tozalaka bongo bakongomani bandeko topanzaka tosasaka tobelaka moto papa le moloto ekite zikisa misala nyonso balokeye le Congo epai oyo toanalizaka ensemble epai oyo toconscientisaka tosensibilisaka tosalaka éveil patriotique epai oyo tolongolaka peuple comme oyo na molema epai oyo totiaka litolo na nzete po ete tobenga yango malamu epai oyo tosalaka mosala ya Jean Baptiste epai oyo toka bongo basinzili komobetaka mbela koloba ete tango ezali mabe toteleme biso banso po ete tobundele kolo biso epai oyo totelema ferme fidèle kola bakuke pour kozalaka liseko ya République démocratique du Congo epai oyo tomokundolaka maloba ya nkoko la biso le laboraire aloba la biso béché fouillé ne laissez ni place que la mer repasse ezui la monte religieuse popo ezui et comme la bongo Big Daniel Ngenda Charlie Chobo, Maman la Jolie, la Suisse, Maman Dolo, Maman Samuel Mabolongo toujours. Ezu, mon bon équipe pour la télé États-Unis d'Amérique, la mboka ya mana nangala kunyado nangai. Ezu, comme la bongo mokonzi en Angleterre. Yanga mokonzi. Mon mère de Brino, la Suisse, ma maman missionnaire na prestronde. Na mboka nita baba il faut que moto maman ya moto mojali mozima mita salam alaikum na mama jawa pe banise malanga nyoso. Bisika nyoso zo mibino. Kabo ya long puissant vidéo. Bongo ye mobaza. Ana kachawa.
question oyo elongo ne campagne oyo ekomi tozoyeba te na ntango ya campagne moto la moto esengeli asala na ndenge na ye mais oyo ezokomela Moïse Katumbi epai ya Félix tozoyeba te. Donc bisika nyonso Moïse azonyata makolo Félix azolinga nde apanza abebisa. Donc na sima nango bokoyoka teke bato Fayulu basali boye. Na sima nango bokoyoka teke bato ya Fumonchi basali boye muzitu. Na sima nango boko eza kaka IDPS eza ko attaquer Moïse Katumbi. Totalement Félix la bato na ye bazoloba ne. Oh. Possible ça. Elles étaient assis juste derrière quand on descendait normalement. Bande kolanga ina banzi kabuya cheba fionyos. Bomwende li bato IDPS batelemi pona kobebisa. Soki pe la telebelo la njili a bokomona ka les apoteza ki bato IDPS bazokumisa Félix et pas Moïse Katumbi osala musana. Mais za campagne to ezali nini? Nga vraiment azoyeba te. Félix alingi na kolenga na ye. Ndenga azobanga boye. Bato basala nso eloko te. Mais bino moko bovandi na Moïse pendant ta moulai. Moïse azalaki gouverneur ya Katanga. Moïse aye a bo signé na pacte. Mabele na yo, mabele ya ngai, mabele ya ngai, mabele yo ezala vitel caméra de loi. Eza ko simba lisusu te. Po alliance na bilo bosaki bilo misa to la boyo kalite yo abize na baninga nde baninga balobi pe basa la face. Mais pourquoi ko déstabiliser à l'olengo? Pour na nini ko créer ba problème. Il y a élection dans le bozo ko kate. Bosengi ma avion awa. Angola to ebite soka sa pesi. Biloko la bilo komi na Kinshasa mukie. Denika di mazolela. Si maman il faut ko akoma na niveau koloba oye pas za candidat président abimisi oye za la carte. Moi ça la pesi ka révélation. Ya koloba ki eloko ezalité impossibilité o biso toloba ya bomoni maman il faut ko lobian. Malgré tout il y a pesi biso transition à 3 ans. Oyo ekozala impossible mais ali yango nde eza ko se préparer. Yango nde oyo Félix alingi ba pesa ye 3 ans na ye apusa yango lokola mandat pa ko kusaka 10 ans. Eloko ya kangami na 10 ans wana to yebite. Na 10 ans Félix alinga sala nini promesse nini na la kaki po batikila e po asa ko lela ti lelo. Azwa kaka deuxième mandat. Félix a koyo kote kabiso nyoso likola deuxième mandat eloko nini bata mais pas Félix na deuxième mandat. Nini o Félix a bombi na deuxième mandat. Pour ataba luka keloko parce que Félix a échoué na yebité lamentablement. Félix a taba na Mikel lelo soko tuni ba asala mokonzi te. Bana ya Mikel bazo boya. Soki zate ba video ya kadi oshawa bazo lobisa bana na bango. Eza ntenga pela ko lobisa Florence loba Fayulu menga la ko linga ko lobisa mona te. Il faut linga volonté ya mwana sala. Lelo souffrance ezali makasi bandeko na ngai. Biso ba Congolais to ali ko nyoko na ke na okala likamweteli énergie. Bandeko na ngai biso na Congo to ko zanga lotiliki. Ba Congolais ba ko souffrir na lotiliki. Ba Congolais ba ko souffrir na mai bandeko na ngai to lo ba pe bosono. Bongo bolingwa ko ezali wapi na biloko ya mikie mimona nitela ko ya minene nazo ngapi mwanga personnellement nazo ko bitona. Félix akangami na deuxième mandat. Bilo boso comprendre le compte. Nini e bomba na deuxième mandat Félix. Félix ali za bomba biso to Félix azo lingani. Et loko nyo Félix atiki ya monene. O Félix aleli kaka mandat o to pesa ye. Félix alinga zwa nini? Et loko nyo Félix azuite. Mokili nini etikali Félix a comité. Pour baso compter déjà deuxième personne. Parmi bato ba voyageur mingi. Bon, et nazo yebate et loko nini o Félix azali ko bossa na pe ko la deuxième mandat makasi. Ngai personnellement ta na hôtel ngozo. Ponga na yebike soki na kokite en tout cas na bozwa Félix asazwe Félix akoki nae. Pour le biso baza mutu mala mata ba Anthony so ba travailler malam. Ba ko sauver kaka honneur nae. Bana na yeso ba sali musala malam na ko. Parce qu'il est congolais. Un jour peut se que le besoin encore à kosonga. Mais est-ce que crise oyo ya munene oyo
eza na kati yo bato nyonso babela bacongolais nyonso baopposa nyonso babelela bato ya pouvoir nyonso bazobela. Félix ne voit pas ça po azala ta moto botundela biso na oye kokangama na deuxième mandat oyo nini yo ebombami na 5 ans oyo Félix azolinga kosala. Il faut ebangisa mpe biso, il faut se poser ma question parce que moto aye asali eloko te mazokangama kaka ya alobi ka deuxième mandat. Après deuxième mandat akeye na ye. C'est quand on a notre premier mandat à Félix, combien de morts? Combien de morts? Qu'est-ce que Félix a fait? Pour le côté de la guerre à Est. C'est qu'on pression aux autres chamas. Est-ce que Félix a repoussé Mindele Oyo? Félix a coca. Est-ce que vous en avez de côté? Nous allons analyser ensemble. Premier mandat, Félix a fait l'autre. Bon, deuxième mandat. Est-ce que Félix a coca? Surtout que le deuxième mandat, Félix Yango, Félix expliquait biso. Pour te passer au deuxième mandat, ni bomba ni le deuxième mandat. Et là, on ne peut pas sentir que le deuxième mandat, au Koyede Congo, au Yobo Sanaki Kosala. Papa Nangai, tout ça là-bas réaliste. Bande Konangai, Balinga Kabo Konzi Bongote. Et là, on y a soke bongi na yote batika. Alolenge ya mabete, alolenge kaya toli. Ponga na zo mona likamba deuxième mandat oyo. Te, na komo soso la monde mososo. Parce que mboko la biso za déjà balkanisé. Rivalité oyo pe na komi komona ya Moïse Katumbi la Félix c'est comme très dangereux. Parce qu'il y a des morts, ba to ba ko fa ba de. Na rivalité wa. Bolanda mama Marie soki Marie Joseph il faut ko bien. Ne loko moka otiko. Alobi boy. Kapu ya zana la soso ya ngomba balo. Pour esa sensibilisation biso to kinamso. Alobi boy. Ah maman bina beta non. Popo mana na ngala kunya dolanga. Alobi boy kapu ya zela. Alobi rivalité c'est à 3 personnes. Ngali ka boyo kala place la boto analyse. Rivalité c'est à 3 personnes. Moïse Katumbi, Félix na FCC à beaucoup de temps. Bozolanda complot contre la Bandegolanga. Nabunanga Kabila Tchefik. Bonjour monsieur le Sapé. Alors vous, candidat à l'élection présidentielle, vous nous venez avec une nouvelle proposition, mais surtout un constat. Selon vous, l'élection présidentielle ne sera pas organisée le 20 décembre. J'ai suivi votre émission. J'ai suivi votre émission avec Denis Kadima. Il l'a dit quasiment à demi-mot. Il l'a dit. Selon ce que j'ai suivi, clairement, il est dans l'incapacité d'organiser les élections. Les équipements ne sont pas totalement arrivés. Et avec le grand pays que nous avons, je pense qu'il aura du mal à aller déposer ses équipements dans chaque bureau, quoi. Non, mais ce qu'il a dit, c'est qu'il cherchait le matériel. Il a demandé au président de la République d'intervenir. Et selon les informations, notamment via l'Angola, le matériel a été mis à disposition de la CENI. Ah bon? Selon les informations que l'on a. Non, vous êtes journaliste, allez vérifier alors. Thierry Kambundi. Vous êtes journaliste. Le matériel a été mis à disposition. Les avions? Oui, les avions doivent arriver avant mercredi pour que ce soit tenable. Ce que l'on sait, c'est que en termes de lot des matériels de la CENI, une partie est arrivée le week-end, mais par rapport aux avions sollicités par la CENI auprès du gouvernement ou du président de la République, apparemment le gouvernement a obtenu de l'Angola un appui. Mais il faut que tout cet appui soit à disposition avant mercredi pour que ce soit réalisable. Ça, c'est l'information qu'on a. Même si ça serait d'ici mercredi, franchement, vous pensez que c'est réalisable? Lui-même, il a dit non, nous sommes dans la saison de pluie. Le grand pays qu'on a, on a des problèmes d'infrastructure. Comment acheminer toutes ces choses à travers la République? Il a dit aussi que s'il a tout cela, les élections auront lieu. Bon, moi, personnellement, je pense que ça ne vaut pas la peine. Vous n'y croyez plus? Non, je n'y crois pas. Je n'y croyais pas depuis un bon bout de temps. En réalité, depuis le 13 novembre, lorsqu'il y a eu ce cadre de concertation entre candidat président de la République et la CENI, j'avais déjà compris qu'il y a un grand souci et qu'ils auront du mal à aller à ces élections. Déjà pour la simple et bonne raison, eux-mêmes le disent, ils ont eu 28 mois de retard pour commencer. Alors dites-moi, par quelle magie ils vont y arriver? Alors pourquoi aller à des élections bâclées? Moi, je voudrais tout simplement responsabiliser d'abord la classe politique et le peuple congolais lui-même. En fait, ma proposition ne change pas de mon propre programme de gouvernance. C'est toujours le même programme et je le réduis autrement, enfin je le présente autrement. Oui, mais madame, oui.
vous y allez très fort, vous allez à l'extrême. Votre proposition, c'est carrément une transition de 3 ans. Ça veut dire qu'on s'est préparé pour des élections qui doivent avoir lieu dans moins de 10 jours. Vous estimez que la CENI ne sera pas prête? Non. Mais vous ne proposez même pas une prolongation d'une semaine ou 2, ou même 1 mois, mais carrément 3 ans de transition. Tout remettre en Donc question. tout remettre en question. Oui, je voudrais que le peuple congolais me comprenne. On ne peut pas continuer à jouer. Pour moi, on joue, quoi. Franchement, je suis une femme responsable. J'ai des enfants. Et je me dis à un moment donné, je parle au peuple congolais, on est dans du à peu près. On n'est pas dans un réel état. Je ne cesse de vous le dire. On joue. Et on travaille de manière superficiellement. On joue avec 100 millions de gens qui souffrent. Moi, je voudrais comprendre, ces élections, si on les organise, quelle est la différence avec les 3 autres cycles électoraux? Je ne vois pas vraiment la différence. Mais en plus de cela, on a dépensé bien plus que cela. Donc 1,2 milliard de dollars pour organiser des élections qui risquent d'être chaotiques. C'est ainsi que moi, je propose au peuple congolais qu'on s'arrête un peu. Voilà ma proposition réellement pour qu'on puisse me comprendre. Je propose une transition. En fin de compte, je vous ai dit, je suis en train de prendre de mon programme. Parce que si on m'avait élu président de ce pays, mon mandat était une forme de transition. Je l'ai déjà eu à le dire. Et donc, en proposant cette transition-là, je ne le propose pas pour Marie-Josée Foucault. J'ai dit, on fait 3 ans de transition. Les acteurs qui conduiront cette transition-là n'auront pas le droit d'aller aux prochaines élections. Comme ça, il n'y aura pas partage de gâteau et comme ça, la situation sera moins tendue. Puisque le combat aujourd'hui se passe entre Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi et le FCC qui ne s'est pas retrouvé dans le jeu. C'est ça le tableau. Mais nous avons tous suivi la gestion de ces 3 grands groupes. Je parle au peuple congolais, nous avons suivi leur gestion. Qu'est-ce que ça a donné nécessairement? C'est une opportunité, juste laissez-moi terminer s'il vous plaît, c'est une opportunité pour que les 3 groupes aillent un peu se reposer, prennent le temps de réflexion, laisser un groupe de Congolais qui peuvent conduire une transition pendant 3 ans et nous emmener à une nouvelle république et organiser des élections crédibles et transparentes. Parce qu'aller comme on est en train d'aller, je vous assure que ça peut exploser à tout moment. Et moi, je pense qu'on devrait arrêter cela bien avant. Sur quelle base ils vont aller se reposer et vous laisser gérer? Mais je ne parle pas de moi, ce n'est pas que c'est Marie-Josée qui va gérer. Pas vous. Ceux-là qui vont gérer. Oui. Mais le pays ne leur appartient pas. Il appartient à tous. À tout le monde. Ils ont le droit. Pourquoi ce sont ces 3 grands groupes qui doivent tout le temps décider à notre place? Mais pourquoi vous les écartez? Non, je ne les ai pas écartés. J'ai fait une proposition. Parce que d'habitude, pourquoi les Congolais ne veulent pas des transitions? Parce qu'on va au dialogue. Après, il y a une transition et c'est un partage de gâteaux. Donc moi, je viens avec une autre proposition. C'est une transition, mais le dialogue qui aura lieu, on retient que il n'y aura pas... Tout simplement, s'ils veulent travailler, ils peuvent travailler, il n'y a pas de souci. Ils peuvent entrer, mais ils n'iront pas aux élections dans les 3 ans après, à la rigueur. Bon, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas pour la première fois que vous proposez une transition de 3 ans. Oui. Mais la question, j'y reviens, vous la ramenez aujourd'hui, alors que des fonds importants ont été investis, presque 1 milliard de dollars américains. Mais pour que ça donne quoi? Pour que ça donne quoi? Je vous pose la question. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de se donner un peu de temps pour rectifier les tirs? Il faut faire table rase, tout jeter à l'eau. Ça ne changera rien. Vous allez me donner raison. Si on y va comme ça, on reviendra, vous m'inviterez encore. Bolanda, candidat président de la République. Boyoka nyonso wana te se bo rejeté, mais boyoka place à lobby rivalité à 3 personnes. Ça veut dire Félix, Moïse et Kabila. Moi, je croyais qu'encore au Martin Fayulu m'a dit. Malongoli na Martin Fayulu m'a dit ça. Alors, Martin Fayulu m'a dit qu'il y a un complot contre la République démocratique du Congo. Martin Fayulu n'est pas naïe, Zali Bonzambe. Nani mokonzi, Yesu mokonzi. Biso kuna de. Bofinga, aigle, boto, biso kuna. Mais bonne rivalité. Batola Misato. Or, mon appelle ça pouvoir les années. FCC. Qui dit Kabila. Moïse Katumbi a outi FCC qui dit Kabila. Félix, pas comme un pouvoir, FCC qui dit Kabila. On va sauter comme il y a un sérieux problème. Il y a un danger permanent pour nous dans la zone. Il y a un moana dans un fungo la kamisu. 3. Oyebike. Soki bakange bazalaka prudente. Personne qui va disciple bazalaka makasite. Mais histoire laissez quoi yeso yebalade. Ba bon lecteur à Bible. Vous voyez bien, pour l'année, bango ba kendaka
ba corrompaka ba ebisi batu bo boma bango pour ba propager histoire oloté parce que une fois ba yebi ke Yesu asekwi ba boma biso ba lapide biso parce que alobaka yango avant ndenge chaîne précédent ko yebisa bino makambo ndenge na osenga bo sambone bo partager be biso eza ta sensibilisation to comme vérité faut to yebisa bino que to komi na virage oyo côté kamboka no yomo moko yeba te ndenge côté kamola ba sentiment na bilobela na bilanda landa la bilulela tambo eza ya bongo te esprit na yo et yo ka chaîne libération bo s'abonner bo partager be biso bo liker to milengele to zonga simate le 20 élection ce qu'ils allaient peuple congolais libanda ils avaient sauté ils ont le Félix alobaki tokozala bazobate tokozala batu nyamate pour na ko accepter moto asayi biso lokote et puis il a imposé biso qu'il est sur la basala yango na kafouillage basala yango na lolenge bakona kosala ngo ekosimba te parce que ba opposant baza kotambola tshela biso fo monchi bongo to sisi nazali na souci ya kozongisa mwa reconnaissance ya peuple na ndenge batangisi nga na komi mutu munene alors ke nayi mwana mokola nayutaki mboka lelo nalingi nazala président de la République soki bolingi me esengeli na convaincre bino bozalanga plaisir soki komopusana alors namonaka ke naza na ndiongo bopesanga chance mpo nayebi bipai na wuti nafuta nyongo wana na moke bopesanga badepute nasalela bino mosala nayebi kozala confiance na biso na politicien te kozala confiance te bambula ebele misala ezali te kolia malamu te nzela ezali te mbula elekaki koyaki na fayulu awa oyambaki biso bien oyambaki bongo bien mais dute ebanda kobotela bino confiance ebandi kodumilie obandi kotala biso plus na mosika parce que bolongi ne bato yango so topesi bango composi baosalela biso nini eza bongo te bopesa ngai chance ezali te ke nga moko bopesa badepute esengeli mpe tosala baalliance en fonction ya programme ya motu na moto nga na boyi kosala alliance avant boyeba oyo yanga programme Martin Fayulu Madidi na Bukavu si je ne me trompe pas Mozito plutôt na Bukavu merci Kabouya ye wana pe place lokai na sepeli nesika moko alobi oyo basalaki te ndekolanga to ndimaka bapierre nga namonaka Martin Fayulu aza pierre ata bino bolingo bocomprendre ete aza Peter il n'est pas Judas langage na atambolaka nango kaka ya repentance sensibilisation ezaka peuple congolais bacomprendre bango ntango basalaki te parce que ezalaki na nguyema na politique ndekolanga Peter akoka owangala Yesu te mozito akoka oboya bacongolais te mpe boyina bacongolais te mais botala place ni Pierre azalaki botala place ni mozito azalaki mozito a été nommé par rapport à l'alliance. Et ça, les Cambaliens, c'est ça la Kabatumabé. Aujourd'hui, si Congo, ils ont vendu, balkanisé,
démorceler ndenge baolinga bafinir yango na fin kozwa minyembo bakomisa yango ndenge nazomiselaki bino papa nazoyebisa biso azalaka kote bakabila nalobaka vérité professeur azalaki l'obligation ya kosala volonté na bango mais enfin ayaki kolela bimi na ye alongwela ye le peuple mpe azopesa ye chance parce que malgré azalaki na baloki mais dollar ezalaki na lolengo te n'époque à mosutu dollar lolengo te n'époque à mosutu y avait des grèves mais pas bagrève à lolengo mbongo circulation monétaire ezalaki tozonga sima baprofesseur babandaki kofutama bamédecin batravaille babourse mais lelo oyo il est parmi ba premier ministre oyo basali akoleka bitumba ya kunda batoire tokosala te na est epoka mozitu azalaki kala mabe te mozitu akenda est etumba esila kunda batoire tobosalaka histoire te aza soso ya mboka mpandi na beto fumu anti fumu abwala mais eloko moko na bosalaki koyebisa bino elia un complot ya bachef coutumier eza na bachef coutumier moko tokovérifie yako mpe tokodénonce bango baosala complot contre Martin Fayulu Madidi bosaisir eloko na koyebisa bino groupe ya bachef coutumier baosala complot contre Martin Fayulu Madidi nakopomola bango place tokoyeba place na bango mais na annonce la bandi na awa de la sokisi bosabone nani mokonzi ye Yesu mokonzi apesa biso Fayulu ndeko na ngai Fayulu c'est notre président to sepela to bunde tumba ko kongola ngai na yo ekende te nini azoleka pour la deuxième mandat pourquoi bazo senga yango lokola bébé pourquoi bazo luka yango lokola mosa bota kate pembe na nzambe pourquoi bazo luka yango lokola motoza na mbongo te pembe na nganga mais Charlie Sunayo pe mayele na yo na Congo na bandi na kawande na sokisi merci na Kaboya l'homme puissant n'échange pas l'équipe qui gagne prompt rétablissement la pape Dieu directeur recherche stratégique et ça mon konzi pareil l'émission tout Congolais impermiso les 16 tout s'est préparé pour na kuyamba mokonzi ya mboka Mame, oh mame, mama lele, okay. Oh finger aigle, piso na bangone. Oh mama lele, oh mama lele, oh mame di mame, oh mama lele, oh finger aigle. Oko chamu no kona balabala awate. Pasapana, mame bana chambwe. Take. Oh mama lele. Oh mame di mame. Oh mame bana chambwe. Take. Oh figa, bagaye. Oh bako figa bakoleba. Abiso kakana ide. Oh bako kende bako soge. Abiso kakana Fayulu. Okay. Oh finger aigle. Oh tonga aigle. Biso na bangone lesoe. Oh mame di mame. Oh mame di mame. Oh mame di mame. Oh mame di mame. Oh finger